site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yenanga César Maziclé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai okoma Kinshasa net na film o comprendre te notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois, c'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier, dans le Moutouka, au foot le même prix, au foot à Moutouka, autant de lignes qu'il y a Moutouka, il y a au foot à sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long Dubaï. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à 130 $ seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Bonjour nos fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Le Vie te parle. Ozara toujours dirigée par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. On est à Kinshasa, dans la commune de Lemba, sur l'avenue qui, je ne sais pas, j'ai oublié parce que Toyorosani Matanga, notre frère qui nous a quittés. La semaine passée, frère Aimé Makengo qui maladie. Mais quoi, pourquoi Véchara Kongo a biso pour nous dire que frère, pasteur, frère Patrice Ngoy Moussoko, le frère de Weranson, il va descendre sur le terrain pour voir la famille, pour parler sur la mort de leur frère, que le corps, selon information, que le corps sort ce jeudi. Cette voiture-là, c'est comme si c'est frère Patrice qui arrive. Je ne sais pas encore si c'est ses frère Patrice. Ça, la voiture-là, ça arrivait où je ne sais pas si c'est lui ou pas, ou c'est pas lui, je ne sais pas. On est là à cause d'attendre notre frère Patrice. Mais avant de commencer, je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Hein. Là, je vois directement Janice Tanchungam Poutou, Motemanita Sita Moninga Respuluko, prêtre. Il y a Suisse, on a un grand frère Nanga, prêtre, il y a Suisse là, ceux qui n'ont je vois directement Didier Kabongo, grand frère Didier Kabongo, on est ensemble. Merci à Loris la Congolaise. Merci encore à Franck Ismaël. Grand frère moi Zaramina na Arabie Saoudite. Comment ils Franck Ismaël. Ismaël Kazadi Boukassa, grand frère propre, babi na porte ba prêtre barana Arabie Saoudite ba prêtre bazaka Franck Ismaël Kazadi Boukassa, grand frère, on est ensemble. Merci à mon caméraman Nico, on va attendre frère Patrice. On est dans la équipe, la chaîne internet et belé, internet et belé baza pourquoi arriver de frère Patrice? Je suis avec frère Chaka. On va l'interviewer un peu et on va clôturer à la fin avec Chaka Congo. À propos de la mort, il y a frère Aimé Makengo. Mais on va s'ouvrir la pub de monsieur Adams. Adams. Merci à toi Adams. Merci à toi Adams. Ah, sans oublier aussi joueur Nangazoya Kalaté. C'est dimanche. Joueur
joueur manga ASC Dimanche. Dieu merci Mbokani grand frère, merci à toi na mona qui m'appelle na yo, na mona qui ba cadeau na yo, na mona qui nyonso yo, merci nga mon tombolo bandero dimanche. Confronté ensemble. Merci ba joueur tout tombola ka bendele la République démocratique du Congo. Tozo la frère Aimé Makengo, tozo soutenir pe Léopard. Oh le 14 déjà. Ba joueur tout bazo ba Jacel Mbemba, ba Dieu merci Mbokani, je sais pas Babolas tout le monde là. Et voilà, frère Patrice est arrivé à Elanzela et Tinel. On ne sait pas pourquoi. À Kimi Nzela apporte normalement Nzela et Tinel. Il y a la présence de frère Max. Frère Max, il y a la présence de frère Mars et frère Patrice Ngoy Moussoko. Mika Baluka, nous avons déjà des frères. Patrice Ngoy Moussoko, président des musiciens chrétiens et la République démocratique du Congo presque. Il arrive déjà. On va l'interviewer par rapport à Rivenaye. Merci à frère Patrice, soit qui ne connaît le frère Aimé Makengo qui ne plus avec nous, hein, il ne plus avec nous-mêmes. Hein. Artistes chrétiens basés l'ensemble avec leur frère qui ne plus avec vous, avec nous avant de coup fait qui frère Alain Moloto. Aujourd'hui c'est frère Aimé Makengo, il est parti. Il va plus revenir. Il est parti, mais l'artiste ne meurt jamais par rapport à quoi il est parti. Ses œuvres, au ganga namato yabatu. Frère Aimé Makengo, il est parti. Frère Mars, il est là. On a vu aussi la présence de frère Mars. Je ne sais pas comment je peux dire, ça fait aussi mal, mais c'est la réalité. C'est au moni arrivé de frère Patrice Ngoy Moussoko. Frère Patrice Ngoy Moussoko, président et artiste, musicien chrétien. On a vu ça, nous avons bien l'image. On va partir dans cette pièce à maman beauté. Je remarque que c'est le moment voilà. Voilà, une bonne expression, ok. Je marque. Zambe Luya, Zambe Namawa, Zambo Aïdi Mikolo, Nabiso Nyonso, Kapet Mikolo Ase. Zambo alobi eke moto moko te na bainquiétude na ye ape kobakisa mikolo. Moto moko te na bainquiétude na ape kochanger suki na ye même kotanga motango na mokolo. Yo Nzambe opesi biso leson na ngonga oyo topesi yo merci na nyonso ekolekaka kati na sika oyo. Tosengi mayele kouta epai na yo na nyonso tokoloba na kombo na mokolo Jésus. Oyo ndenge président lobi Nzambe aza mettre à temps et à circonstance oyo a permettre que mokona le tokutana osika. Na profiter d'abord na ba micro ebele na moni awa ko manifester na kombo ya frère Patrice mécontentement oyo baninga na biso mususu ya ba net o bozo sala mingi bazo profiter na ba circonstances ya boye koloba biloba loba bikoma pour que ba nombre de vie na bango ebakisama na kombo ya frère Patrice tozaki indigné komona baninga na biso mususu na titre moko gonflé o ezaki na ko refléter réalité te o bokomaki yango et salaki biso pas semi na motema. Mais frère Patrice azali mosai na Nzambe azali moyembi na nkolo et na kombo na ye tolingi kolimbisa bandeko wana nyonso ba oyo bakomaki bikoma na bite musa tozo sala musala moko ezali noble Nzamba asunga biso tolobaka tout le temps ba vérité et tokanisi ete ya solo ekozala une grande bénédiction pour la biso. Voilà un peu na kombo frère Patrice ezali qui est important tout ça la mise au point wana. Frère Patrice na qualité ne ya président ya association des musiciens chrétiens du Congo. C'est vrai qu'on se le dise tango ndeko Aimé Makengo Nzamba sepela qui a voyagé lokola chrétien ko voyage, c'est-à-dire que ko précéder biso na mboka na nkembo frère Patrice azaki penza saisité et lokola mokambi il attendait aussi n'est-ce pas un rapport par rapport à la situation wana. Et c'est comme ça que Azelaki a dit bon, aucun signe n'a été fait, mais comme papa il s'est dit lui-même na kende na koma na kabona kombo MCC a présenté ba condoléances
na au nom ya Baptiste Chrétien Somboka na ici que Boro là. Après entretien, la première partie on peut s'arrêter là. Après entretien en huis clos, la famille Teba, to komi wapi jusqu'en ce moment. Par la suite, le frère Patrice pourra dire un mot. Merci. Merci. Tomonio awa na libota ya ndeko na biso eme makengo oyo auti kotika biso lokola tata oye ebele ba chaîne zone na biso à travers le monde ni ne ko yebisa na bana nzambe na libota ba yembi to mokili mobimba o ba beke eme makengo ba sepela na baloyembo na ye par rapport à circonstances où lokola mosai na nzambe lokola moyembi lokola pe président ya AMCC marobe pa na yo. D'abord, AMCC Mobimba te présenter ma condoléance na biso na famille Makengo. Pe koyeb sabango que présence na biso ezala vraiment réconfort, ezala consolation et pe sabango quand même courage na likambo ekoyeli bango. Na kosepelami papa Max nde nazoloba mama akozala pembeni awa yazali voilà yazali petite sœur je crois, oui. Voilà petite sœur directe ya frère Nabiso oya utiko kufa tozana kati na ndako pona ko présenter ba condoléances na biso na bandeko nyonso oyo bayebi kosala bolamu na ndeko asalaki yo bolamu. Je vous encourage bosala toujours bolamu kolukate bolamu ne tango zosala ochelango ba commentaire ebele bato ba kocha commentaire ba osali bolamu na ba muni bolamu oyo sali ba koyeba ko commenter likolo na yango que merci ndeko te la sunga ki boy mais soki yo moko osali bolamu obandi ko betela ngo tango ezande mokile ko futa yo mais nzambe te muta ko futa yo. Ba ono sobe ba kinde ko Makengo bayebi que saint serviteur de Dieu ndeko Makengo asala ki nzambe ko yemba banzembo na ye édifier bato belé bo sala bolamu bo sala pona bango atana nzela na biso bengi ekokoma bien tozui toyeko pesa. Un artiste ne meurt pas. Yé a koku fome ba œuvre na ye eza ko continuer. De na sengi pe na ba musicien nyonso, musicien chrétien nyonso. Boye ba ke moko na biso azati. Azali susute. Sengi biso nyonso surtout vendredi oyo. Tous à l'ensemble. Toye bandeni tokolela ndeko na biso tikino kokene ko zongisa ye na bisika oyo pona maki pona ye. Pendant le reste, il y a Oignon, ce lobby. Et le Bama qui a avant au Komawa, Bisoto Limbisi. C'est un gars Patrice Ngoy Msoko. Limbisi Nyonso. Pourquoi? Parce que les gens battu belé, vi na bango ezakaka yo kaka likamoko boye, likamalokuta comme ça, ala tsango bilamba po ezala bien. Mais to Limbisi Nyonso. Nyonso to solo na famille. Et bisika parfois ba beta ki libako na bande ko mosusu ba on fait ba limbisa mais presque et pas na biso problème ko ezalité ti bozo mona biso to komi katet nesika oyo et na bande ko nyonso internet na sengi bino na kombo na Yesu koloba ka bosolo koloba bosolo lokuta ekofuta na eloko moko te ya mbongoni que je crois ezana kombo moko na bengaka internet au balandi na bien petit internet donc grand frère il y a internet et ça poste de vérité zalaki mais internet petit oyo vraiment linko kosa trop si tu as une facilité au côté ndako nyosa lingi sans ko beta na porte mais poste zaki bien quand ça zolo bango en parabole poste zalaki bien il faut bato ba me ba courir à beti koko na ko kota mais internet ba beta la porte très impoli vraiment ayibini ko salir mutu dans quelques minutes ba ko vérifier na sokeza na ngo solo te mais tozo limbisa kaka parce que za musala obini boponi
tokoboya pe te kopesa bino impression na biso interview na biso bokolimbisa na bato mosusu parfois na boyaka interview parce que surtout so nayebi yo te nayebi koza moto alokuta ona koloba eza mosusu okende change mosusu bokati mwa maloba mais vraiment mpona ndeko na biso Makengo tolingi lokuta ezala te makambo nyonso ekende malamu. Encore une fois de plus merci nzambe apambola bino. Question monsieur Zali topo naza motuna avant to boucler motuna ezali ndeko mswana motuna ok merci naye fallait pas nazo question wana meloko le yena répondre na des casquettes d'abord mais un compte personnel parce que Makengo c'est un collègue ngana yembela nzambe lui aussi chanter pour Dieu. Deuxièmement ko sala effort lokola toyoki na bato toyoki kende kona biso azali susute ndeto ye na ye pe na compte ya AMCC on a présenté ma condoléance. Je crois vous comprendre les Kamgana lobby. Oui. Et je crois que tu sais déjà esquisse famille 5 esquisse nango et asonatinate. Oui, c'est ça. Voilà. Donc mutumoko a format qui bis officiellement. Ouais, koye baki a telle chose te bakité parce que AMCC eza ndako frère Patrice c'est une association. Merci de gonanga chaka c'est bien. Je vous dis que l'association est bien. Quand on a 4 associations, d'artistes, on a 4 associations. Par exemple, dans 4 associations, comme les gens à niveau, il y a une carte de membres. Au cause de là, la carte, il y a le ministère de la Culture et Arts, c'est mieux. Mais on est allé pour l'artiste en général. Artiste en général. Mais si on a AMCC parce qu'il y a une carte, carte est bien déjà. Carte est une priorité. Tu dis qu'il y a un problème. Quand tu as un problème, aux membres, mais aux autres priorité, voulu ou pas, il faut que ça aille. Aux autres droit. Mais ce que aux membres étaient, aux limité, et que c'est parfois en tant qu'ami, il peut venir te voir. Ce qui est individu, moi 500 francs na pesi, moi 1000 francs na pesi. On bénéficier de l'avantage de l'association. C'est vraiment très important. Donc, surtout dans AMCC, vraiment il y a de l'ordre. Ordre de ses côtés. AMCC, c'est l'association chrétien qui chante pour Dieu. Donc, au côté, au comité niveau, il y a une carte, vraiment, vous allez un peu bien dans ma communion. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Allez-y, ma soeur. Non, frère Makengo azali ndeko ya bato nyonso. Azali ndeko ya bato nyonso. AMCC jusque là ils ont continué et ko permettre bandeko ba ko adhérer. Limite moko ezalité. Ils ont bato pe ba ko adhérer juste na circonstance oyo ba ko pe ko adhérer. Je crois ils peuvent parler ou azana idée à pessimé et za l'idée moko correct. Pour ceux qui sont à l'okuta, tant qu'on contredire abimi muta l'okuta. Yango na bino pe ba journaliste, bo ça l'attention ko sim ça ba tout toucher. OK, l'objet de n'importe quoi, n'attend yo ko bimi sa vérité, abimi ridicule. Donc muto ça ko lo banaye. Na lo balikambo eza vérité. Ce ko lo bi à l'okuta, micro ko zonge pa na biso to démontrer que à kosi et na moment je vais ça sous propriété pour naye. Merci. Maman Gisèle, ozali leki ya oui, leki ya ndeko na biso emi Makengo. Kulandisama na oyo mosala na Nzambe Patrice Mosoko ati koloba. Na kombo libota maloba mayo kozala nini? Merci. Premièrement, na pesi merci na déplacement na ye. Na bisika uti pa komawa. Et puis na pesi merci na AMCC Mobimba. Pour mon président ko se déplacer donc na moni sous-présidente mais na moni nde noyo wana. Donc nanga moko naza émotionné car kolandisa mama loba mowe ava kufa loba ke moko na kufa petit nanga bogoye baya na bino azanani
bao bomona na pembeni na bino te nde bokomona bango boye ba valeur nanga. Donc na pamboli nzambe ya mingi na onyoso ndeko baloba ki n'importe quoi na ba site et na peska merci na ndenge président andimi ko pardonner ba du fait ka longwe mosika pe ko yati awa na milieu biso toza vraiment eza eloko moko eza émotionné na motema nanga et puis donc présence n'est que ça déjà pardon pour na biso to disons à pardonner donc ni tete mowei na biso bandeko mowei na bandeko neso balobak ba les ont dit mais au kana koko lobak pe ko baksa mukie eza que muto aza réellement na bolingo ya papa aimé pe na mawa ya papa aimé pe na mawa na biso tant que azala ki lokola papa na biso donc atala ki infirmité na été mais azala ki à part nzambe ezala ki ye alors bolinga disons toka bola mawa na ndenga bo solo et puis na bonzambe botika biloba loba koloba n'importe quoi pour tout ça batumi tout donc toza déçu et puis toza na regret voire même ba obaya qui après kozo ba message to qui a bato ba publier na internet to boy même image to yebisa bango to lingité pour bozo commenter n'importe quoi papa ma va kufa même azo ti abeli abete la bisote que toza na conflit na frère Patrice non na président plutôt mais toyo kalampoisa ba makambe bimé belé or mutu ti azo kata zo ba sur l'amour et pas ça soka à l'œuvre de Dieu baleki nanga so na komi aimer lelo eza musala nzambe elonga na tikel bino pona zo voyager kombo nzambe puis bo continuer ko servir nzambe na ndenga zo kufa na ye mais botika biloko wana merci président na onyo sociali pe olobi pona biso wa voye biso motema na yo merci beaucoup programme to profiter pe à repesa programme de ko papata ka to loba que le tozali mardi déjà parti à vendredi oyo asi bolandi maman Gisèle on le na compte à Libota déjà vendredi tout ça la levée du corps yande konabiso aimé makengo ko bana l'hôpital général à Kinshasa titre ya naé a on a terrain GD tout ça na commune à Lemba samedi ndé enterrement ndenge président ça lobby par respect to baksa ba société mais ko sengara ke na bana nzambe vous qui avez été béni na banzembo na ye bo sepela ki na ye c'est le moment total et bolingo nanzela misolo na bino tous en besoin d'instruments tous en besoin podium tous en besoin cercueil tous en besoin ya makambo ebele là c'est numéro bon mais ka ba numéro toti wana na sa télévision na bino numéro wana mais to ça mingi numéro à maman Gisèle voilà numéro à maman Gisèle ezali 085 044 96 69 na bandeli yango 085 044 96 69 vous pouvez benga na numéro à président Patrice Moussoko Zali Mukambia association des musiciens chrétiens du Congo 099 99 23 927 na bandeli yango 099 99 23 927 vous avez numéro à faire Patrice ayambaka yemoko téléphone au bengi soko lingo pesa lisungi nao ozalanga repesa ba instrument na repesa podium na repesa cercueil na pesa mbongo ya cimetière ya Mingadi na pesa corbillard na pesa ba numéro wana na pesi ya maman Gisèle o ya 085 ya 099 ya président Moussa Nzambe Patrice Moussoko lisungi liayo nde komeli biso na lolenge longo bani pende sungi ya solo penza libota tika tenkola pamboli belé ya ba site otomoni awa apambola ndeko na biso tsaka Congo artiste en danger apambola radio télévision environnement et conservation RT en sigle o mokona mokobai kolela kande kweme apambola pe bandeko journal télévisé chrétien tondimi te a solo ndeto leli ndeko na biso na limemia ko bo santé bible lobi l'homme n'est pas le maître de son souffle
et n'ont aucun pouvoir de les retenir. Tika tenkolo apambola bino. Amen. Je vois essentiel ici, hein. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion babi moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais. Na oui, c'est nos Congolais des Congolais. Na ibi sino Kenya pe la mukina masolo ngo. Ba Kenya pe ba e mabe. Donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti. Na no matano Jaguar ti. Oyo ka ngoka na sango. Oyo ka simbizi la sexa kuna auditete. Etali oyo ka na sango. Na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu. Tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger. Agence assure. Moi Mirajabu. Balobi Jaguar ezalié. 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 Hélicoptère. Ezalié. Avion. Ezalié. Babem bébé. Ezalié. Range. Ezalié. On doit beaucoup de là. Na moi Mika. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena Maseza Magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos 6 sponsors à Makassi